mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te kokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozali na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme eloba na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino ngai naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te kokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozali na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme eloba na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino ngai naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te kokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozali na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka
Mbote bandeko balandi ya Presque Nkamba officiel tozali bongo mercredi 12 août 2026 uta Nkamba Yeluselemi Yasika ndenge ezali bomesano na biso ete mondimi nyonso akotaka losambo ya tongo mpo na kozwa elembo pe koyoka mateya. Lelo pe tozali bongo mercredi oyo tokokanisaka pasi ya mama Mwelo mokolo yango epesamela bongo na bamama Kimbangise nde bandeko ya presse et information bamibongisi bongo kolakisa bino lolenge kani kilti ya matinali mokolo malelo ndenge koleka nde totombeli bino bolandi malamu. Tusadila salu kyanzambi mukeleka, mukeleka, mukeleka. Tusadila salu kyanzambi mukeleka, enzambi mbangi twafuluka. Tusama. Mujina de tata numona nunyuma abonga enzambi tata mulimo santu zangula lukumu tavutula mbandi avula tabandi maufa tadijile ndo mva manensu kamine mongolo jae papa watu wasemba tamonyo tazuage mona ukiagampa papa hene tazamvutula merci mulomba ngolo jae mukatiletu tufile jikenda nzambia kenda nzambia monyo tata simokimba nkianga ni nzambia pungu numaweze kalamba gaifuchi matemo akelenge taleswa naye tazae mwinzo ya gijila yatomo pardon lomba mu tamega ukano getu mkunda nkilo ya masumu tufile jikenda mujimbila geto sha mavu nzambie tu tala isorere akenda mu mavu tala mavu adia unyigana lufanza la itumba misongo malamba mshindo nzambietu papa ene swane itaujia tumlengela kuje nzambia monyo utubembigo tufile jikenda tazage makanda njindinga muzamlomba ngolo jae kenda jae mkachiritu papa utufile jikenda utulungishile malamba swetuli nao tata mhanya kimia talamna ya mwana utwa mautu kama pamonyo budidi alongo bulumna mpevi alongo mkachirenji yasweswe la mwene ukangule machwetu michima tukwate tusalilo ine batwetela monyo ichi tasha ulonga nzambie tu yodi ujiando lamba detu rasweta bemba hamagwae yazondanga lomba ngakula kulomba ndo tulungishile naye famudi uchina genu mutatu mujina de tata numona nunyuma abonga amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu tokosi Exode chapitre 20 verset 1 à 17 tokokende pe na 12 préceptes ya lingomba soki tomoni etangeli ezali boye na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu likolo ekomami mibeko zomi nzambe alobaki maloba oyo yonso ete ngai nazali yawe nzambe na yo oyo akili na Ejipito na ndako na bowumbu okozala na banzambe
mpepo mpo na yo te, soko elilingi na eloko na lola na likolo te, na mokili na se te to na mai na se na mokili te. Okokumbambela yango te to kosalela yango te. Mpo ete ngai Yawe nzambe na yo nazali nzambe na zuwa. Nakobatela mpe nakokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misato mpe na minei na baoyo bakoyinaka ngai. Nde nakomonisa boboto na bato nkoto na nkoto baoyo bakolingaka ngai mpe bakotosaka mibeko na ngai. Okotanga nkombo na Yawe nzambe na yo mpamba te. Mpo ete Yawe akolongisa te oyo atangi nkombo na ye mpamba. Kanisa mokolo na sabata ete obulisa yango. Okosala mosala mikolo motoba mpe okosilisa mosala na yo nyonso. Nde mokolo na nsambo ezali sabata epai na Yawe nzambe na yo. Na mokolo yango okosala mosala soko moke te. Yo te mpe mwana mobali na yo te, mpe mwana mwasi na yo te, mpe mombo mobali na yo te, mpe mombo mwasi na yo te, mpe bibwele na yo te, mpe mopaya na lopango na yo te. Mpo ete na mikolo motoba Yawe azalisaki likolo mpe mokili, mpe mai monene mpe biloko yonso kati na yango. Mpe apemaki na mokolo na nsambo, yango wana Yawe apambolaki sabata mpe abulisaki yango. Kumisa tata na yo mpe mama na yo ete mikolo na yo mizala mingi na mokili oyo Yawe nzambe na yo apesi na yo. Okoboma te, okosala ekobo te, okoyiba te, okoloba matatoli na lokuta na ntina na mozalani na yo te, okolula ndako na mozalani na yo te, okolula mwasi na mozalani na yo te, soko mombo mobali na ye te, soko mombo mwasi na ye te, soko ngombe mobali na ye te, soko mpunda na ye te, soko eloko nini ezali na mozalani na yo te. Toleki na 12 precepte ya lingomba. Mobeko ya liboso tosala etapamba te bokonzi yonso ewutaka na Nzambe. Ya mibale linga bato banso ata kutu bayini na yo esengeli olinga bango kaka. Ya misato komela likaya te, komela bangi te, to diamba te. Ya minei komela masanga ya milangwa te. Ya mitano kobina te, kotala pe mabina te. Ya motoba kosukola bolumbu te, kolala pe bolumbu te. Ya sambo koswana te, kobunda pe te. Ya mwambe kosala nkisi te, mpe kokende pe yanganga kisi te. Ya libwa futa mpaku ya leta. Ya zomi kokanga nkanda te, mpe kobombela moninga na yo nkanda te. Zomi na moko ndima mabe na yo liboso ya baninga. Zomi na mibale kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba to ngulu ya mai kolia te. Bamakako yonso kolia te, kolia nyoka te. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Toleki na bayembi. Baso,
God.
Mwilu
efumwame tia putu ya kongo mono kavene ya natazo ya longelu likamvuluzi munza yayo ombeke na vanza kyakatuka ya longelu likamvuluzi munza yayo ombeke na vanza kyakatuka zaya onsono pangekekele efumwame tia putu ya kongo mono kavene ya natazo ya longelu likamvuluzi munza yayo ombeke na vanza kakatuka ya longelu likamvuluzi munza yayo ombeke na vanza kakatuka.
O kombo ya tata mwana pe tata molimo santu tokomi na tango oyo tolelaka mpo na bapasi ya nzoto pe milimo na biso pasi na kati ya lingomba pe mokili mobimba na yango tosengi kuna na bambuta ya collège papa Litoto Michel mbuta oleka liboso mpo na kolela biso. Tobondela mwana na tata molimo santu nyamoro bakwa bibe bani nyamoro nyafungu bula bwa matoa mambulu lolomuko wa mihato tufukami botolele na tina ya pasia mukili yambo ya makamo meku tubomseli matondi otubana ni mokolo mobimba tu muina kimia to ye leo zwe lukumuluko kino ya ibale tongi bolimbisi pamba boto nanga peni maloba na mama bakanya bape na batu albohanga tani biotongi bolimbisi pamba boto libondela moto masumu woko kakete tata ye libungi okatia mukili kika kono unzopo kono omabota kono ohobea lingomba nyamoro mukili muingani yekutu izi okatia linakalawe ndenge ataka mukili monyoli yiki kasi kimia epa mukili ya udefe yo papa tukiseli kepe yo we mutu atokela kaneli lingio mino bahato waleli kolone sengo wakita onde bao boye otoyete nyamoro kukike mabunga mabiote mulinde mukili bio munyo banabo na pasi na bobola na makambo mekutu kasi bayinga bobe kisile maboko totongi Yerusalem ya kune botongi Yerusalem kika mabota bobola bulekani bobakisho bobola
boka ni buboli bitumba bita bipai na bipai ohomo ya mboka biho ya RDC Est omo bitumba oba bingumba binene Kinshasa bisikina bandenge na ndenge papa bakuru na batingbu mwani taeti ndenge elike biho eve yo papa Simukimba Nkiangani otobongere pamba otomukili momba mukekelewe no mukili moko bakate kasi lolo baebi bowe papa Simukimba Nkiangani zimoli omo santu nyamolo otokekele ngongo yo otokelele lolo boto tingbo lengeli mokolo mwale 16 août banabo baudi bipai na bipai ezale bandoi ezale gaki ezale jejeki bapahi obayebu bakumise kombo yo binye maboko totongi Yerusaleme bongere nzela bayena kimia baombo ikina na kimia bibe kutomi kisoma bokomo oma baopito banabo bazi obanganda banabo bazi papa bweti buzepe yo tukisi likia bonya molo watokeli bokime lo mokili bibe kutokumise kombo yo mabongere kemno bahatoli kolobokeli pa moto moindo ete asepele biokina to sepele pamba boto ute bandera ya mokili moto moindo azibo sepele boto elikia momba ya bioto kisoma bokomo otokelele bozebwa zebe wa molimo mamatu imateya tozale na bolingo katia biho toekelele o sepele mabongere we otukokisele o kombo ya mino bahato Nzambe tata mwana na tata molio mo santu amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu tokosimba mokanda ya tata Nzambe na mbala ya mibale na boyo bayaki sima totangaki liboso na mokanda na Exode chapitre 20 verset 1 à 17 tokendeki na 12 précepte ya lingomba sikaboye toleki kotanga na mokanda na Luka chapitre 9 tokotanga na verset ya tukumi bale na moko mpe tokosuka na tukumi bale na mibale. Luc chapitre 9 verset 21 à 22. Soki tomoni etangeli ezali boye na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Likolo ya makomi eyebisi biso ete Yesu alakisi mpona kufa na ye mpe kosekwa na ye. 21. Akebisaki bango mpe alakaki bango ete maloba yango na moto moko te mpe alobaki ete ekoki na mwana na moto koyoka mpasi na makambo mingi mpe koboyama na mikolo na mboka mpe banganga minene mpe bakomeli mpe kobomama mpe kosekwa na mokolo na misato. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu amen. Tobondela tondene inasa toba okumo isera bona la bolimo boyuike tata Simukimba Nkiangani mama mwilu marin sitani boteferi okiso walikekeli uma papa Joso totangeli na lile kawe senga bolimbi simpo ete topo koki beliso kelewe ngekeke wopo sepela la beko bokolo wambirene bopona mibo yele mibono kawe nsole mala Joso ya banganga Nzambe bakawe bana bakawe balekola lilembo ya benene emisole mala Joso konso tanga bonkana wanja komba la wanya bokiso wekola kana bokili kasi nimbola esenga we wanya wa bolimo tata Simukimba Nkiangani yakawe mala bekolo bekami onka alo foso nchine ete nte fera kona elemi bote ikola bandoka
yaka wa mongo toteya wena otoka batoi ba bolimo betema ya bolimo wena bete feremi afa ekami kasi be yedimi ewe toke tombe tosele bokolo wansuko katuike ne inasa toba okumo isera bona la bolimo boyuike. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu batata pe bamama totangi mokanda ya tata nzambe na mikanda mibale mpe mibeko zomi na mibale ya lingomba. Tokendeki kotanga mokanda na yambo na kati na mokanda na mibeko. Mokanda na Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Exode lakisi kobima soki kobima ezalaki kokota nde ezalaki liboso. Tata nzambe apesaki elaka na Abraham ete libota na yo ekokende bowumbu na mokili mosusu bakosala mbula 400 elaka ekokaki bana Israel bakotaki bowumbu na mokili na Ejipito. Bakotaki 70 personnes bawumelaki kuna 430 30 ebakisamaki mpona koprepare Moïse libota na bana Israel na kati na bowumbu ya solo. Babimaki recensement esalaki batangaki bamama te bana te kasi batangaki kaka mibali oyo bakokisaki 20 ans mpona kobunda bitumba. Bango batangamaki na 600,000 personnes. Ya solo Moïse akambaki lingomba na bana Israel mpona kolandisa bango mokili na elaka oyo nzambe alakaka bakoko na bango mokili na Kanana. Tango bakomi na ngomba na Sinai, tata nzambe ayaki kopesa bango mibeko oyo totangi. Pamba te nzambe azali bule esengelaki libota liponami na nzambe pe bazala bule. Yango batangelaki bango mibeko oyo. Batangelaki moto moko mibale te kasi batangelaki lingomba mobimba ya bana Israel. Mpo ete bamibulisa mpona kokota na mokili na elaka. Na yango bapesaki bango mibeko totangi. Tango bakomaki penepene na mokili na elaka, tata nzambe alobaki na Moïse ete pona banongi 12 pona kokende kononga mokili na elaka pamba te amonaki koyimayima. Baponamaki kokende pe kozonga na bango basalaki 40 jours. Na bozongi na bango bayaki kopesa sango. Balobi mokili touti ezali malamu eloko ya koluka ezali te kasi bato biso tokuti kuna bazali bambinga milai pe minene. Biso tozali lokola mayoyo na miso na bango. Lingomba mobimba ya bana Israel bayimayimaki kondima ezongaki na raporo ya mabota zomi. Kasi tango Yosua mpe Kalebe baye bakuti yiki bapasolaki meme bilamba na kotala oyo nzambe asaleli bango na nzela bitumba nzambe abundeli bango. Na yango nzambe alobaki ete Mose bato na yo bakokota te. Bobele Yosua mpe Kalebe baoyo bandimeli ngai nde bakokota na mokili na elaka. Esalemaka bongo batata pe bamama nzambe azali moto te abuka lokuta mpe mwana na moto te abongola motema. Oyo nzambe alobaka ekokisamaka. Ata Moïse alobaki ete kasi bakoloba ete ozalaki na nguya ya kobimisa bango kasi kokotisa bango na kati na mokili na elaka ozali na nguya te. Esalemaki bongo. Mabota zomi bisobe mpe nkombo na bango ekundamaka mpona Yosua mpe Kalebe elongo na bana mike bango bakotaki na mokili na elaka na kondima mpe batiaki nzambe na esika na ye bakakolaki liloba na nzambe te. Na yango papa alobi ete mokati mbila kwei na tongo apesi baoyo bakomata na pokwa mayele. Ngai na yo tozali baoyo bakomata na pokwa. Papa Dienge alobaki ete na kati na Bible soki omoni bakomi Israel yo tiaki mbangiste. Ngai na yo tozali salele banda nzambe asala mokili papa alobi mbala mibale. Azali koloba epai na ngai na yo bakimbangiste. Mibeko oyo
nde mabota na mabota bai na yo tokatisa esika Nzambe azali na yango yo mituna ngai na yo tozali lokola mibale baoyo bakotaka na mokili na elaka baoyo bazalaki na kondima baoyo bapesaki Nzambe confiance baoyo batiaki Nzambe na esika na ye bango nde bakotaki na mokili na elaka kasi mabota zomi bakufaka na bisobe yo telemi na esika nini soki ozali na ngambo na mabota zomi tolongwa pamba te banda première génération bibiso banso tozongi Nzambe apesi biso mondimi bunda ngai pe na bunda toto nga nkembo na ye na yango tokobeta okoloba matatoli na lokuta na nzalani na yo te bamama pe batata matatoli na lokuta ebomaka matatoli na lokuta bato bakota ndako na bamaladi mpo na matatoli na lokuta na biso bandimi esengeli tolobaka solo toloba solo tolongwa na kati na lokuta na mibeko zomi na mibale Nzambe apesi na biso papa alobi mobeko ifo ezala makasi mobeko etoka totosa mibeko totosa malako oyo Nzambe azali kopesa na kati na biso mobeko ya zomi na moko elobi ete ndima mabe na yo liboso ya baninga tondimaka mabe na biso po ete tobianga mabana na Nzambe ata na kotubela loba lisumu osalaki epai na nganga Nzambe mpo ete Nzambe alimbisa yo azongisa yo na motema na ye tokendeki kotanga mokanda na Luka ya solo Luka Yesu te Luka azalaki moto Antioka mpe Sulia Luka komaki mikanda mibale sango malamu ya Luka mpe misala ya bantoma sango malamu ya Luka atuna mama ya nkolo Yesu mpe bayekoli ya nkolo Yesu kasi misala ya bantoma ye bandeli bayebisaki ye oyo elandaki ye na Polo mpe bakutanaki na mobembo na ye na mibale na mboka Toloa esika totangi nkolo Yesu alakisi boyei na ye te akomona pasi akokufa mpe akosekwa na mokolo na misato kasi ayebisi bayekoli ete boyebisa na moto moko te na yango toyebi ete le 16 août ezali elonga ya papa Dialungana nkolo Yesu ayaki na makambo mibale ayaki koteya mpe kobikisa kasi alingaki koteya mpo na nini alingaki koteya pamba te moto abebaki moto abimaki na motema na Nzambe lokola nkolo Yesu alingaki moto ndi ayaki koteya pamba te ateya moto abongwana azonga kati na motema na Nzambe matei na ye kesanaki na bato pamba te nkolo Yesu ayaki na solo nkolo Yesu ayaki na pole lokola bato balingi pole te bato balingi solo te nde balukelaki ye makambo suka bayaki koboma nkolo Yesu kasi ngai na yo baoyo balandi nkolo Yesu esengeli tobongwa pamba te tozalaki batu te lokola nkolo ayaki mpona kokufela ngai na yo totika mabe tosala malamu mpo ete Nzambe azongisa biso kati na motema na ye kasi soki tozali kotambola bobele na mabe yeba ete soki tokufi tokosekwa te pamba te nkolo Yesu ayaki mpona kolakisa biso njela ete ndenge tovandi boye moto nyonso akokufa lisekwe ekozala na baoyo bakotambola na solo lisekwe ekozala na baoyo bakozala na kati na pole na yango tolongwa na molili na masumu tozala na kati na pole totambola na solo mpo ete Nzambe abenga biso bana na ye ya solo le 16 août ezali elonga ya papa Dialungana ngwana nkolo Yesu na boyei na ye ya mibale ya alobaki nini alobi na kokufa na ndako te na kokufa mpe na hopitale te kasi akendeki kokabola njoto na ye na molimo kuna na kiemba tozali kokanisa eza ekaniseli ayaki mpona kotonga Yerusalemu ya alobaki ete Yerusalemu soki etongami te mpasi na ngai na yo ekosila te na yango awa lingombe esila kobongisa tata molimo santo asila kobongisa
date na date tozali komata Yelusalemi mpona kotonga. Na yango Yelusalemi tokoki kotonga na mbongo ya makila te. Yelusalemi tokoki kotonga na mbongo ya bikobo te, mbongo ya moyibi te, escroquerie te. Papa alobi totonga Yelusalemi na mpasi na biso, mbongo ya pilipili, mbongo ya makala, totonga Yelusalemi mpo ete mpasi na ngai na yo esila. Na yango biso bandimiki mbangise awa tozali kokomaka na badate wana. Badate ya mbotama ya bapapa, badate ya kufa ya bapapa, esengeli yo mondimi o mitalaka. Pamba te mikolo wana papa alobaka ete likolo ezalaka ya kofungwama. Mabondeli ya koyokaka baoyo bazali na kati na solo, baoyo basili kopetola mitema na bango. Na yango awa tokomaka na badate wana bandimiki mbangise batata pe bamama tozalaka ya kobongama. Tolukaka bobele bilamba te, kasi tosokwamaka na kati na milimo na biso po ete awa bango bazali koya bayaka nde na molimo bakotalaka baoyo bazali kotambola na kati na solo, na kati na mibeko bolingo pe misala. Kasi soki bazali kokuta biso na kati na masumu ezali pasi. Pamba te bango bakufaki balobi basekwi, balobaki nini? Biso tokei. Bino bokomona biso te, kasi biso tokomona bino. Bazali kati na biso. Na yango esengeli ete tolongwaka na kati na mabe, totubelaka tubela ya solo, po ete tango bango bazali koya bapesa biso kimia kati na njoto mpe milimo na biso, mpo ete mokolo na kufa na biso lisekwa pe ezala kati na biso. Na yango lelo ezali mokolo na misato oyo tokokanisaka pasi ya nkolo Yesu, pasi ya papa Simo, pasi ya mama Mwilu, pasi ya bamvwala misato. Tokanisa yango na kotosa mibeko pe bolingo misala, mpo ete mokolo na suka tobikisama okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Totelema tobonde. Tonde tategise na lola kilali na likaweli memiame kilali kulaka likaweli ye kila wangu boka wewa memendo kilinenge mema bokonda lola otokato matokiso twawengi mbile otolimbise la beseketano nenge limisiso bale la beseketano liso tototo makena lomeko kasi otuike imelo obe ele likulaka lile likawe mpambele ikaweli kekela likeke. Amen. Nzemu. Nami pesi nzoto mpe molimo mwanga kosalela nkolo. 1, 2, 3. Nami pesi nzoto mpe molimo mwanga kosalela nkolo. Nandimi kome makuluzu ya nkolo po ete nabika. Nami pesi nzoto mpe molimo mwanga kosalela nkolo. Nandimi kome makuluzu ya nkolo po ete nabika. Nakolanda senkolo tekino suka kolo pasito bisengo senkolo nazwa lobiko ya seko landa nakolanda senkolo tekino suka kolo pasito bisengo senkolo nazwa lobiko ya seko.
Na kombe ya tata mwana pe tata molimo santu lelo mokolo ya misatu mokolo ya zomi na mibale pona sanzo ya mwambe sanza ya u mobumu wa nkoto mibale na tuku mibale mercredi le 12 août 2020 mapasameli biso na mama Bombaka Lili yazali nlongi moyembi na jeteki kamba mate ya bongseli biso na mikanda mibale atangeli biso mokino zomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe ya okapo ya libwa nzela ya tuku mibale na moko kino tuku mibale. Cette lecture des 12 préceptes de notre chère Église est Luc chapitre 9. Tokei naba communiqué. Ntungulu ya Yerusalemi bina yetu bibitwa vyo kwa nzambi yeto. Ntungulu abisinsu sites historiques c'est de Todan Longo tatam fuma longo Simon Kimbaokianga ni mwanda velantino mintinu bokelen kangwa onso wa kinzungila mkuiza kunsinsani angolo ikala yeto mulumbuke kia tatu mercredi le 26 août 2026 mola 14h vantadjani mosinzambi yeto mumunkamba tata mfumu mbanza mfumu yisu ya nivo vuka tutungidi Yerusalemi kompasi zeto kazilende manako enkulu undiafuafua kansi kadiambudeniko beto bisikinzungidi lambo tetwa diantimia ndudi mpasi tuangitika ntinu eto nsiluluzani zalungana ngeye kwasina diambutuku za yavukukosi mputena yako ngizilo ya mbote rendez-vous le 26 août 2026 le président général signé Mayamonando Funsu pasteur. Communiqué à Paki, Ponabosombi, bateau de pêche, direction nationale ya Paki Ville Sainte, et sali programme ya Bantinsani Intercamp, section pe territoire ya Luozi, match vendredi le 21 août 2026, Natong, des programmes section Nkamba contre section Nazareth, site Nazareth. Mazeza contre territoire ya Luozi, site Luozi. Na tango ya soirée pona kozela ba oyo bakouta mosika to sengi na batata président poyeba ezali kimbelekela bosala makasi na kokongola kimbelekela na bino kimbelekela ezali na montant ya 5 mata likolo tata mokonzi wa bule azali koto mibale na tuku mibale na motoba 2026 pour apesa biso vangu. Direction générale ya Fareki ebele na chantier ya Nzanza Longa pambate misala ezalikuna ya kobeta ba brick ba maman pe ba mata mingi pona kotoka mai boye malamu signé révérend Ndonda Matondo Joël secrétaire général Matondo Joël secrétaire général Liebis epa ya batata pe ba maman ba volontaire ya Dungi Luenda Nkendo Benga était tokolei Sambanza au dimanche le 16 août 2026 nde nantina na yango esengami na se lupenlongi mokomoko akomisa kombo na ye na botosi nyonso na montant ya 5000 francs congolais pe kwanga moko ya munene botosi eleki mbeka kotumba sini diacre dievanga mamfwana Alphonse liebis epa ya bankengi ya les 4 camps na ba pèlerin était fête nabiso il y a le 16 août mikolo ekomi ya kotanga bobosana te ndenge kaka tosalelaka toko défilé na Congo ba maman ba mata ba mema ba machette kwanga ezanga te pe fufu notez bien bino bankengi oyo bokomi balongi baselo pardon botika bisote botika nanu bisote bopesa biso maboko na bikateli po tolonga na fête
oyo. Bino ba chef de camp, botelema, bolala pongite, soki nzambe ya sepeli, biso tozui mapamboli. Signé Wabino, maman aumônière nationale Mayingi Catherine Selo. Sengami Nabana Matadi, Boma, Kinza Umfwete, Pe Mwanda, Nakoya Nali Yangani, Rosana Mokolomwa, lobby jeudi le 13 août 2026, na Tongo, na tribune ya Monene, Simaya Ntinsani Yamazut, Bowiki Malamu, signé le président Papa Ntoto Luizi Mabele. Ba tata, ba maman, ba jeune ya Kanki Paku. Lobby jeudi le 13 août 2026, tokozala na réunion na ya Kamobimba na esika tokosanganaka. Biso nyonso tokutana wana mutu moko te azanga. Oya koyoka ma oyo mauti na mboka Nkamba. Nasima ya losambo ya Tongo, signé le chef de camp, révérend Lungu Konde Alphonse. Dizaisu kwa bandibu benamu sidila nzila yeminti mia tutomboka yekopo yaka yenkinzi wa le 22 août 2026. Ida yendibu kubika kopo dia mbika vana kwa recouvreur ya Kankiaku tu Sadila Ntango, signé Maman Zimbwende, présidente nationale. Lié Bisinabana ya volontaire Nyons, le mercredi le 12 août 2026, na ferme Nantina ya fête Nabis 2026, Tebi été Totikali na Mikolo, lobby jeudi le 13 na Camp Kipaku, ba boti Nabiso, national révérend Akilimani Diangenda Joseph, lié bis epai ya ba maternelle maman Kiwasi Souloa et Fongoli ba porte pona bana il y a 3 ans, 4 ans, qui n'ont 5 ans na mikolomiye. Chaque mercredi et vendredi na poso ya poso à partir de 9h30 qui n'ont 12h30. Boye madame Nabino Bans, signé la directrice madame Kangemba Pauline. Nécrologie, famille Ndombele elongo na bana ya mama Nkanga Masinda, na papa Planche Ntango tozali na sango ya mawa na kombo ya mama Mato Kufaki le 8 août 2026 na ngonga ya 22h. Programme ya Bukundi Nzoto et opesa mlabiso sima ndeto sengi lisungi ya mabonde signé Papa Ndombele Nzimbu na maman Nkanga pe papa Tango. Tokei na kopesa na mbote faki omilenge. Tuyambaki ba recommandation bande konabiso recommandation ya papa Muteba Kangwandala Delphin yazali apôtre na église et UTC Auti na Mbanza Ngungu. Recommandation il y a papa Ntsave, maman Ntsave Catherine ye Auti azali non kimbangiste résident à Brazzaville ayaki elongo na papa Onkolo Daniel bisika bozwami botelema ko pesa bino mbote faki musique.
topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bino bofanda to yamba pe mbangi bandeko na biso kimbangiste kimbangi ya mama Nzonga Maimona yazali moyembi na jiteki auti na paroisse ya Nkandu kuna na vili ya Inkisi. Kimbangi ya papa Dadi Balulelo yazali flûtiste auti na paroisse ya Rotterdam kuna na Hollande. Kimbangi ya papa Mvwesa Nsiala yazali musicien ya Faki auti na paroisse ya Paris Saint-Denis kuna na République française. Kimbangi ya maman Dilutumunu Bwetusidi yazali moyembi na jeteki. Bwetusidi Blandine azali moyembi na jeteki auti na paroisse ya Mbudi kuna na Mongafula. Et on a suite il y a 5 personnes. Kimbangi ya papa Egango Kendete Gilles yazali musicien ya Faki auti na Kinshasa. Kimbangi ya papa Diakiese Tuma yazali flûtiste auti na paroisse ya Nyangara. Et on a suite il y a 5 personnes. Kimbangi ya maman Sangowale Muteba yazali moyembi na jeteki kuna na Matete. Kimbangi ya papa Mansita Diasivi inspecteur communal ya MSSK auti na paroisse ya Bumbu. Kimbangi ya papa Joao Arthur Adriano yazali Nkengi moyembi na jeteki auti na paroisse Taritari kuna na Soyo. Kimbangi ya révérend Muwawa Bakalanda yazali protocole auti na paroisse ya Kingasani 2 kuna na Kimbanseke. Kimbangi ya révérend Onkono Daniel yazali pasteur responsable ya paroisse d'Itaba kuna na département ya Brazzaville. Kimbangi ya révérend Kiautwa Luziamu Alfred président général ya Apaki azali accompagné de révérend Banota Kumbu premier vice-président général pe papa Toi Solwa Kanda fils bisikanion subu fandeli botelema kwa kupesa bino mbote Faki sepel sabango. To bongsama boko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bino kofanda to sisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo pour de bien papa pasteur ya Vincent pour la suite ya programme. Merci. Matei bapesi biso na tongo ya mokolo mwali mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga ciel pe babeko tolemba te na banza biso nyonso tolandaki lobi na pokwa na rencontre eloko moko kaka ya pasi jeune moko moto ayaka koyebisa biso na ville sainte problème ezalaki na kati ya libota na bango. Alors ye alobi papa pasteur bolimbisa ngai
sino bandeko na ngai oyo bango te esengeli baya kovandisa bino awa na ville sainte. Kasi likambo moko esalaka pasi, esalaka ngai susi, ezala ntango bapapa balobaka, ezala ntango bino bapasteur boteyaka. Mingi ti toyaka na ndako ya Nzambe, eloko moko ya moto ndako na biso toyaka na biso. Tina wana lo zali koleka mayema tozali kosatima, ayembelaki biso nzembo na elembo, vanda nie, vanda tranquille, pamba te ya koponama ekoki. Mutu na mutu awe mokolo ya yenga batangelaki biso awa Exode 30 na tina ya $5. Tina nini $5? Mondimi ya kimbangiste, tata, maman, jeune, tozala mayele. Mingi meme na banom kimbangiste, na bisika mosusu bazali kokomisa bakombo na bango na tina ya $5. Yango meme na 1992, tango tolataka saki, elongo na biso. Me biso moko ba nkolo andre kakate. Lobi bate ya kibiso. Biloko oyo to lati na banzoto, oyo tozoko lobake yango ezo sala, poete ngai nazala. Linette, big, singa, grumette, na banza tangu nyoso bayebisaka biso ete soki tokolongola yango te, kaka biloko wana pe yango ekosala biso pasi. Bakoteya biso ndenge nini? Isala ya nzanza longa. Échec ya 22 mars. To échoué. Na bolingo pe mawa ya tata Molimo Santo apesi biso mwa prolongation ti le 12 octobre kaka ya mbula oyo. Bato na bato toyeba par rapport na mosala oyo ya nzanza longa, biso na oyo etali biso tokomi niveau nini. Pendant baninga mosusu bazo koloba kala te tokotia tole, ba mosusu kuto na place nanu ba monite. Ba mosusu depuis bakendaki kosala fuiye na fondation nanu ba bandite. Est-ce que ya solo toyaki kosunga tata Molimo Santo ou à Israël? À Israël. Banza, Bissonio le 2 août. Banza, Bissonio le 2 août. Banza oyo, tokoseki Nzambe na biso. Petobosa na ntsinsa ni ya premier dimanche du mois te. Banza ya septembre, ya merci epa ya Nzambe. Ezali na tina. Ele kaka na mois de juillet. Bato yebi, pourquoi le 22 juillet de lelo oyo yango nde mokolo tokoya kopesa merci epai ya Nzambe. Yo bongami ndenge nini? Ngai na bongami ndenge pesa merci kolo atuni. Est-ce que bozalaki zomi te? Moko oya koya kozongisa merci epai ya Nzambe, peut-être
kanena lingomba mususu sei shesheki milulu wana epesamela biso shesheki milulu wana epesamela biso tomibongisa malamu po ete toya kosepelisa tomibongisa malamu po ete toya kosepelisa nzambe na biso nzoto ya ndeko na biso lobi jeudi le 13 août pe ekokende na mboka lokula kuna na mayombe na bafleuve kuna nde ye akokundamela kaka na mokolo mwa lobi nzoto ya mwasi ya nkondo papa Mpombolo oyo azalaki na biso awa na nkamba peintre kuna na mise mama mwasi oyo papa Mpombolo atika ye pe akufaki kuna na mbanza ngungu nzoto na ye ekobima na morgue ya nsona nkulu lobi jeudi pe ekoya kokundamela awa na nkamba na cimetière ya Ngombe Kintsuka kaka lobi wana banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso pona kosilisa topesi mere so nyonso lingomba ya nkamba ville sainte ba mouvement pe na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo yesedieto tata mfumu wa Mbanza yesedieto tata mfumu wa Mbanza tuka muna 1921 pasika king yengisa dio yandi mpe watambula mbebe longo mfumo di bundu tangu za zobuke na wabindama mukuma kya kisalo tulombele kwa sedi yetu watutela mana betu bana toka Munkumbwa seye mwane tata mwanda velela munku emwana yetata kudila sawa Nzambe upuluza mumpela pasi situzungiriri yavuvamena muzingu kyame nzilange unzambi tombanga Nzambe upuluza mumpela pasi situzungiriri yavuvamena muzingu kyame inzilange unzambi tombanga Nzambe simfukamene pasizame nge yezo undoroke mumambi mamo yemfumu yasikira munzwa kuyavelela undoroke mumambi mamo yemfumu yasikira munzwa kuyavelela Nzambe
simfukamene pasisame ngeyezeyezo undoroke mumambi mama yemfumo yasikira munjwa kuyavilila undoroke mumambi mama yemfumo yasikira munjwa kuyavilila. Tusamba. Ditata mwada velela. Lumbuke kyan samba nu mungonde yanya. Bonto widi muketo dilo mungu. Tata nzambi mutomisa beto bantu. Nzatuza kumufila kutwena. Mpasivo malawawana menda betila. Ngebu azula vuluza mutu. Watambudila lufolo nsoni. Iwakumwa vananti kumosi emivi. Ndumusumba otoma kusevila. Kantinge kovutula di mosiko. Kadi wazola vanga kaka malawizane esedi ako. Kadi mutu. Ka fuiti vutuka kaladia kamonanti meno. Momo maonsono. Mavanga mena mokuma kebeto bambi. Tuto mendio zayavu. Ngeyezo levutula beto bantu tokala kuvaki mosi. Koko kala kumosi yebanlongo. Mvutuka kuzulu. Wasonga makala kubanlongo kibako. Yobasonga luzolo. Yobafila benda munza ya mvimba. Ye kitula bampaka nu seminkwikizi. Mwanda vila swakulumuka sika kalanga yeno. Kanti kalokunza yako. Mpova zenu momonkanda moitu mwenangazo. Mulumbuke eke nsamba nu mungonde yanya. Tata nzambi. Mfumu etu Yesu Kristo yenge tata mwanda velela. Tuzi idiovu tunabavila vana meso meno. Kadi tuvanganga malolembo zolanga. Tufuisanga bisali beno nsoni. Etuvwezanga malwakani kina. Tufuka mene vana malu meno pasivu tomona lemvo eno. Tutone mbizito kadinza ya mvimba niku niku. Mpasivu tuateza zaenge ketunani. Utuvisisa kadibeto zai wakimwana kaka. Mokuma kiambizeto bivuko bitusakidi. Lufwa bimbevo zinvita nsatu ye mampila diaka. Beto katwena yetini nukiankaka ko. Ngeyo kaka isomno keto. Lututanina kadi tukondolo ankaka linda kala kimpovola keto valoena. Lutusundisa muvita zineto vanza. Simadi luketo mfumo. Kutadi masumetoko. Kadi tuze idiovo ngeye mfumo etu Yesu Kristo. Diwa fuila vananti. Mpasivo beto tuabi kwa bana banzambi. Tulombele luva munza ya mvimba. Tukamwafilika. Mputu. Amerika. Asia ya Oceania. Ngebu avuvavu. Kavasala tadi. Vanantando tadi yandiko. Talembe kunkulwa. Munatumwendi vonda muzankaka munza. Zakinu kaka museke bantu bankaka. Munaluvuvamu. Yambola basula kimpovela. Mukubadi atisa. Kadi tumweni vo. Menga mabantu medikidikala zinga. Vana meso meno. Mukumake kisolanto adisi. Judi ndempaside kiadimpe. Kadi bubutala. Ba fuiti kutunwanisa yebeto tunavonda sani. Tululombele. Luatuka tudila momo maonsono. Mpasivu luvambuza monza ya mvimba. Impasivu makanda yezindinga mawizana. Imomo tuzidiye koloka wilimba nlongo. Mukumbangise yo mwana yo tata mwanda velela. Nzambi nzengya muna wantu
Diana di Ranga Onzambi Zodia So Kami Kuisa ke kuisa Ovanza Kwandiona we na yompasi Mona wa ukariri Okuyanda langa Kape Onzambi Zodia Siona Oyanda langa Mosivana Beno Onvala isu ya toro Kansi wa vumbora Kayo Kanafu wantu bekangwa Kansinzambi ke kangwa ko Karinzambi waselo ka Kwaye to wantu ambi Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yo untwadi ongitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga muna yetu tuka oya kwa yele mvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs d'un Kamba. Bref, toute l'actualité d'un Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba musala. Eske musala ya pamba ezalaka? Ezalaka te. Yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans soki totali malamu ezali na mwangomba Yesu asalelaki bokaboni kasi na bayuda yambo nkolo Yesu atika biso asengaki mai lolenge moko mpe papa dialunga na kianga ni Salomo tokoyokaka témoignage epa papa ntila ete yambo asala bokaboni nzoto mpe molimo asengaki bobele amela mai ye alobi moi je suis le chemin et la vie tosala analyse oyo azalaka na bayuda ye wana papa dialunga na kianga ni Salomo atikaki biso pete yeyo papa nsongi ya ntila papa André Mbenza kiangani tozali komona bobimi na ye ye wana azali kokita malimbe po ete azwa esika oyo epesameli na ye wate epai akoyamba lokumu mpe nkembo oyo ekopesamela ye na ntongo mokolo malelo papa kumambanza ya solo esengo na libota oyo nzambe azali mokonzi na bango biso tokotosama na esengo ntango nyonso pamba te mokonzi oyo azali kotambwisa biso ye wana tata mokeli yango biso bonso tokolanda na bokebi nyonso lokumu mpe nkembo ya papa Fumambanza mpe message oyo ye akopesa biso na ntongo mokolo malelo pamba te maloba na bango nde ekopesa biso nzela ya kotambolela na kati ya nkamba
vala fulu kama kuandikuka pungi au kuman lu tusuka kin kandama ngi mukunda kunatinu pungi antitu suka tata lwengs kulula moku batata iba mama kiambo teketo awe tukolele beto mpeto letezi o nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi matei na biso na kati na ndako ya Nzambe ndenge baoti kote ya biso bilei na biso ya bomoi bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba pe baprogramme nyonso lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela po ete tokoka kolonga esengeli ete tozala bana botosi yango baza kotangela biso tango nyonso mokanda na tata Nzambe po ete ekoka kokebisa biso pasi oyo bana Israel oyo bango bamonaki biso ezala na biso mayele totambola te ndenge bango batambolaki tata Nzambe azalaki na bango oyo bayokaki bango nde balongaki yango biso nde tozala mayele na makambo misato oyo batata batikeli biso bolingo mibeko pe misala lobi na rencontre tolandaki maloba papa Mfuma Longo papa diange ndako ntema atei biso ete biso bana tata Simon Kimbangu tozala na banzambe ebele te beleke nzambe moko nzambe yango nani tolandaki yango malamu lobi papa diangenda alobi ete tozala na basinga na luketo te tozala na mwa eloko te tolandaki te tozala bato na mayele awa tomipesi na nzela tata Simon Kimbangu oyo ya bisimbasimba wana totika toyebi ete bana Israel ndenge batangelaka biso ata na classe ndenge bakendaka na Egypte kuna na Egypte banzambe boni bazalaki kuna banzambe ebele les dieux d'Égypte yango baza koteya biso butu moi tozala bana na mayele tomipesa mingi na mabondeli pe tomipesa na misala ndenge tozali kotonga Yerusalemi lobi tolandaki malamu na papa Mfuma Longo papa Dengenda
soki awa tozali kotonga papa ya tango bakoyela biso ekolanda biso mpasi te. Biso tozalaka na bahotel te awa na kati na Yelusalemi. Vele bandako toza kotonga yango nde tokoyambela nde bapaya. Tomipesa mingi. Kolona pe kobokola tobosana te. Awa tobimi tomoni malala etandami. Banani baloni. Biso reboisement tokanisa banda tobandaka tango wana sikoyo tobandi kolia yango. Yenge balobaka ke ya biso moko bakoseka biso te. Boye te tolona pe kobokola tobosana te. Lelo ezali mercredi oyo tokosalaka misala ya lingomba. Tomipesa ndenge bakosengaka biso te na mercredi na semaine ezalaka kaka mokolo moko oyo bakosengaka biso takosala misala ya lingomba. Iyenga wana toyebi ete yango tokotongaka. Yango tozala bana botosi. Tongo nyonso tokozalaka na ntinsani na tina bosombi majoute. Tosengaka 15 minutes po te tokota na misala esengeli. Tosilisi botongo lelo onkombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Mukunda kunatinu. Kulula moku. ezalaki bongo mongongo ya nkolo na biso banza pansongi ya nzila mokengeli ya bampate na kati ya Yelusalemi ya sika ye wana moto auti kopesa biso message ya mokolo mwa lelo yango bakolobaka na biso ete manso oyo batata bakolobaka na biso tobombaka tosimba mpe tosalela pamba te bango bazali nde kobongisela biso yango wana esengeli tolandaka maye oyo bango bazali kolobaka na biso po ete tokoka bongo komona bisengo kasi soki tozali kolanda te toyeba ete pasi ekokomela biso lolenge tosili koyoka ete lelo ekozalaka mokolo ya misala yango nsima ya nsisani biso bonso tokokota na misala lolenge ekopesamelaka totiki nzela na baanimatere. Bamama, natine ya présence. Bamama, natine ya présence. Les amis mercredi, solution. Mokolo ya bamama. Biso batata. Keba. Kozala bana botosi. Bamama totambusa makolo bamama
Bobengi batata, batata, batata. Batata, 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 batata. Batata, 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 batata. Batata, 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 batata. Batata, batata, batata. Latina ya présence, batata. Batata, batata, batata. Batata, 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 batata. Batata, 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 batata. Merci Faki, merci Faki. Merci Faki. Ah. Lelo ezali mercredi. Solution. Ba mama oye. Tozali. Watata oye. Tozali. Lelo mkolonini. Mercredi ya bananye. Na babilombe. Ah, mwana ni lobo babimi wa bandonge. Mwana Sika batata tolobi nini? Papa Matei tolandaka yango pe toyokaka yango. Teme principal na mbula oyo nyonso tozali na yango tozala bana botosi. Soki tokoki na biso kogongola kasi tozala bana botosi. Mwana niki pendaki bana botosi. Polobi ta kabulaki malala bato bazaki mingi te me lelo to tondi meke. Zozo ko malala na biso na botosi nyonso. Koele la te donc na botosi nyonso. Félicitations. Merci. Ah. Bon, papa de la ville te repensera 15 minutes pour te rekende misala. Eza bongo nzambela. Merci. Na chinchani na biso na kokabula malala. Eza bongo. Ah. Batata oye! Bamama oye! Banani bakofongola nzela $100, $50, $20.
10 000 francs, 5 000 francs, 1 000 francs, 2 000 francs. Banani bakufongola nzela. Soki bomi ebaka, soki bomi talaka, tina yako elela bokonzi ezali te. Bozali bana ya zamba, bolelelaka mokili, mawa ya nzambe monana kwete pasi esila. Soki bomi ebaka, soki bomi talaka, tina yako elela bokonzi ezali te. Bozali bana ya zamba, bolelelaka mokili, mawa ya nzambe monana kwete pasi esila. Moyini ya ebaka, atina kwa kota, abwaka mipepe ya ekobo, koina na pelokuta na lokoso ya mbongo. Amoni esimbite, abwaka maladi, mingi kati na bino bakuma kobela-bela. Amoni ezamuke, atimoli libulu, akunda bana ya bilembo, abiteli motambo. Moyini ya ebaka, atina kwa kota, nalisanga na bino, wete molimo mongai mokima, yango abwaka mipepe ya ekobo, koina na pelokuta na lokoso ya mbongo. Amoni esimbite, abwaka maladi, mingi kati na bino bakuma kobela-bela. Amoni ezamuke, atimoli libulu, ko akunda bana ya bilembo, amiteli motambo. abwaka mipepe ya ekobo koina na pelokuta na lokoso ya mbongo amoni esimbite abwaka maladi mingi kati na bino bakoma kobelabela amoni eza moke atimoli libulu akunda bana ya bilembo amiteli motambo moyini ya ebaka atina kwa kota nalisanga na bino wete molimo mongai mokima yango abwaka mipepe
pe lokuta na lokoso ya mbongo. Amoni simbite abwaka maladi mingi kati na bino bakoma kobelabela. Amoni eza moke atimoli libulu po akunda bana ya bilemo amiteli motambo. Belundanga siluluza se iba ukakabemo nabo kembo kembo aleluya kwa mfumu Yesu mukayengele konso belundanga siluluza se iba ukakabemo nabo iba ukakabemo nabo kembo kembo aleluya kwa mfumu Yesu mukayengele konso belundanga siluluza se iba ukakabemo nabo kembo wama nakubama konso belundanga siluluza se
makanda manza mamo makutakana manza kamba Yerusalemi munakembelela tata nzambi isufuluziye tata mwanda velela makanda manza mamo makutakana manza kamba Yerusalemi munakembelela tata nzambi isufuluziye tata mwanda velela makanda manza mamo makutakana manza kamba Yerusalemi munakembelela tata nzambi isufuluziye tata mwanda velela makanda manza mamo makutakana manza kamba Yerusalemi munakembelela tata nzambi isufuluziye tata mwanda velela wauntiluluza se zilungane baenda kinkole mutianda bamenivutuka muti ya kivwila tangu ifwenemu kembelela malungu Yerusalemi tangu ifwenemu kembelela malungu Yerusalemi wauntiluluza se zilungane baenda kinkole mutianda bamenivutuka muti ya kivwila tangu ifwenemu kembelela malungu Yerusalemi tangu ifwenemu kembelela malungu Yerusalemi
tolingaka yango mpe toyokaka yango tozala bana botosi kasi papa revera umba alobaka bien mpo na bana ekole biblique papa bana na yo nyonso bamati na bango bazwi na bango bimbelekele ya tongo ya lelo batata bapoli te kasi batata batosi batata bapoli te na kimbelekela kasi batata batosi batata 80 000 francs bamama 105 000 francs bino bamama oye ndenge tozaleli batata bayokeli biso mawa soki te distraction nde elingaki kozwa biso papa ndenge tolobeli yango tolandi nde ke tozala bana botosi sino mbele tozwi naki mbelekela kasi donc naki mbelekela natitani bamama baganye batata tobetela bamama maboko bamama oye donc ndenge balobaka na français ete batata basali kaka ete la crainte de Dieu. C'est le commencement de la sagesse, papa. Ibuna. Soki ndenge wana te bamama nde babotoli bino mokolo. Papa lokola mpe basali boye batikali libela. Bon. Batata tobetela bamama maboko. Tadi diangolo mpona bamama. Batata bainvite. Défilé na malala na biso donc. Batata oye. Mutu na mutu simba lilala na yo. Oye. Oh, grâce à papa président général ya apaki. Poye mutaganga katango nyonso reboisement. Kosala esengo l'état di dongolo. Oya bungisi trousseau de clé na ye mona biso. Oya bungisi bafungula. Oya bungisi bafungula yaka komona biso. Ezali na porte clé ya tire-bouchon. Maman 1000 francs. Oh, quoi ici? Trousseau de clés. Bafungula. Mon abisso. Tomoni bino. Mutuna malala na ye.
Ona tongo ya lelo tosilisi boye okombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tusamba. Muna zola kwange yese ye kwa mwana ngitata mwanda wa velela mfumo tufukamane vutula funda da matondo ye matondo kwa beno batatu banlongo muna mana malukwama kutuvangilanga na ntangu za onsono mautuvutulila matondo bene rukutubandi litulundi di muna fuko wa mvimba muna zola nkenda zontusulwa kila muntemo wao tutambu dilongo litukiri mulankanu tatanza muna wavau kadito nkuta muna mwini wa mvimba bika vombongo ikunu mukatuka Yerusalemi yeyina ikunu na bifule imakama masamana mwasambano salukenu mpeke antungulu kimonekene ulombela twena mnantangu za ontu takuna kuni luyimisa kadivo biyimini sitavanga muna busundidi lusako munu tulombele tangu ifweni mpasa hutakota muna bisalu bina bikuba mane muna tukuna tela mani tulombela kala itontwadi sumbula evonza bika huyakala na pi banza Yerusalemi envivu miambanza Yerusalemi kuba manu zina yetu mkinzi wale sezi utu bika vobana bena munandila batakota yebana batavaika babatani na sumbula evonza yakala na pi usimba bisengo bitu kuna diati di loana mpentona izai kwa baba kuna viatu hadisi munankenda zeno luvuva mukakatuta lomba munza ya vimba kari munandungu nange mfumuto so Kristo ngeyevo nkembo kuna zulu vanza luvuvamu kanti beto vanza luvuvamu lukondo lokaditwa kini kaka mnalubanga mulo ntantu nkada mpemba njuna tutakutusonga nkembo myanza ye muna mkembo myanza ba tutabuku kamuna nkembo mina mpasi zituokele lufwa luizidi beto muvonda za latwena menga mabantu maikitikala zinga na ntadisi yenu maana maonso lo kwa benu tutamalombele lokutuana luvuvamu ku RDC tala kuna este na te unikiki mvita za kini yebimbevo mpe bihuku bikotele kuna sadisa muna wao nzambi wenu pasi vubeto baonso akala muna luvuvamu vuvu minu kani muna mosi vanzolo na kuikidi muna beno muna nkenda zenu sila tutuasi la luvuvamu banze la mpeka bana muna mpasi zato muna ntanda mfulu muna zinzo muna mapelezo muna tupitalu ngeyeka ka intani mwana dino dikatanyong la dikatalombe la kwa benu bika wala kutusadisa muna nkenda zenu pato tambula luvuvamu lumbukia unu kia onso no tutule na moko mila kututani na munazola kwa ngese mwani tata mwanda wavelela. Amen. Tuende nukia mbote.
batata pe ba mama tozalaki bongo attentif na kolanda kilt matinal ya mokolo malelo ndenge euti koleka. Tozalaki na kati ya ndako ya Nzambe toyokaki maye mama Motei autaki kote ya biso. Toye pe na libanda toyoki bongo maloba pe malendisi ya makasi epai ya papa Nsongi Nzila papa André Mbenza Kiangani. Ndenge tolobaka ngo tango nyonso ete mama na likambu bongo ko bomba pe ko salela na mukolo ya suka to ko bongo ko bikisama. Lelo toyebi bongo ezali mercredi mukolo oto kanisaka pasi ya mama Mwilu pe mukolo oyo tosalaka misala ya lingomba. Yo mondimi kimbangise esika nyonso ozwami nde esengeli osala elembo po osala musala ya lingomba. Toyebi ndenge misala na biso ekolekaka na bapawasi na biso kati pe biso moko na nkamba ya Yerusalemi toyebi bongo ndenge ekolekelaka. Malembe tozopusa na kabongo na le 16 août o ezali bongo nkufa ya papa dia Lungana ye atika ki biso omboka ya Kiemba. Batata na biso bakolobaka na biso ete na mikolo ya feti likolo ezalaka ya kofungwama. Tosenga bo nyonso tokozala nango posa nde bongo tokozwa réponse na biso likolo ezalaka bongo ya kofungwama. Batata pe ba mama tomi bongisa nzoto pe molimo pamba te otokosenga epai ya batata na biso tokoka bongo kozwila yango eyano tokoka kozwila yango bongo oyo tozali koluka. Totondi bino botondi pamba te bopesaki biso tango pe bo sacrifiaki o nyonso boyaki nango posa botekaki yango bopesaki tango ya kolanda losambo ya tongo ya mokolo malelo ndenge ekolekela pe confiance na bino soki bino bozawana biso pe tokozala na fierté. Matondi mingi pe na équipe technique mobimba o esali na mokolo malelo nde po na ngai na sukisi bongo nde na tombeli bino mokolo malamu. Ciao. Programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske musala ya pamba ezalaka? Ezalaka te. Yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme eloba na 21 eza epa na bino. Biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. Nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki te oye lobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tukokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa ngo bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete